Yaya to salaka attention oui c'est vrai mutu na famille basalaka na étoile na bango basalaka na dikundi ya famille et bani partout kasi yaya soki na famille na bino ekomi kaka mutu moko nde asalaka na mbongo donc ye mutu asalaka na mbongo ye mutu supportaka famille mutu abela akepa na ye mutu sala boye akepa na ye atonga kutu lupango ya famille no soki dibale kufi zonga la lupango ya famille ya botala katangu souper eloko ya malonga ezali wana tangu souper mabe ezali ya Robert solo ya Albert Yaya Albert azali bongo congolais à Brazzaville solo oyo ko sala mabo esala mbongo na Pointe Noire bande ko ya Pointe Noire Congo Brazzaville longoni ya bino na masolo mikolo deux fois te Albert azalaki kaka mwana oyo atekaka na wenze Chayer pamba na wenze mboko sur place na Pointe Noire kasi ayibi ba étoile ya famille na ye mobimba akomi ko salela yango Albert a commis dans magasin 3 magasins 3 parcelles à Sombi pour na étoile ya bandeko na ye kasi moko na kata bango amona ki normal ye a dénoncé ki makambo ya Albert a suka ki ndenge nini yango to kobetela lelo Yaya alerte na ebité to kosuka ndenge nini Yaya na clinique Ngaliema to ebité ba pareil esili to ndenge nini clinique Ngaliema o ya lokumu oyo batu nyonso to botama kuna kasi est-ce que clinique Ngaliema ya kala ezali clinique Ngaliema ya lelo pasi ya kosakala te honorable abiki na liwa na clinique Ngaliema ngamu na robi yango te tala makambo ekomeli honorable o yemoko a dénoncer yango na auto les cas période moko difficile parce que na qui passe dans les boumou na butu na kei na hôpital Ngaliema pour bazonai en charge kuna clinique Ngaliema na clinique Ngaliema basalinga ba examen nyos na ba examen so malabi que na un problème il y a appendicite na barin il fallait pas opérer ngai. Malheureusement, je suis opéré au moment où il faut que je opéré. Docteur Abungi, je suis un téléphone à l'Azoya, je suis un téléphone. Nani a qui bino soki mutu a commis président de la République a koki kobina tete to mona kayango comment est-ce que l'Afrique du Sud ba président ba kata kaloketo ya kosakana te ba président Msuka Sivie Bombas ya to kende bongo na Gabon degré président Kati Makinu ala kisibino kezali jeune ya solo kitoko tala président Gabon nga robina awa na Kinshasa pe na Congo mobimba to yebaka ke soki olingi omona loketo na concert yeba ke kende kaka concert ya Zaiko langa kolomboka to quartier la terre ou soit groupe G7 ya faire gola omona loketu noko nzoka zwa sikoyo awa président gabonais Oligi Ngema yeyo akoti awa na piste tango groupe ya bakongole moko ba evoloka awa na Gabon bazo beta ndule na cérémonie oyo akokate akanga mutema alobi tete ngape na za mutu noko tala ndenge sikoyo ye moko tango akoti na podium awa asenga mbala moko na drummer na bango papi kakol na bango kotokuna passage allez toke. Pas de panique, maladie oyo ebimi oyo tozoko mona yango na ba pays mususu te kaka mingi na Congo démocratique boye maladie oyo elukeli artiste musicien na biso mwana na biso maître Gims force à toi makambu yaya nzoka bakanza ki bakoleka sto mayele ba eleki biso no mayele te pona ko traiter maladie wana ezali nango simple pas de panique yaya d'ailleurs ezali maladie oyo tobela yango déjà kana bo mwana muke tala ndiko oyo a expliquer lisusu. Oui, papa Fiston, nga na koli na bokoko. Nga koli na bokoko même kobota mananga eza vraiment eza miracle. Mais banzete wana neti pondu kutu tango zolo ba pondu na nyana bakisa pondu. Mais lokolo lobby déjà pondu ya Congo oyo. Otuti yango opakoli yango nzoto eka opakusukola te. Osomona.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoé télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité botali kopesa programme oyo radio Lokoé masolo epai wapi tokuta la ka pona ko solo la makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine. SOS danger alerte générale pona mokili mobimba maladie oyo ezali ko boma ya solo kasi batu bali komona ngo extraordinaire biso komona ngo extraordinaire te kaka peut-être po ba changer yango kombo mais to yebi maladie oyo to yebi ndenge ba traitaka yango lelo oyo lukeli mwana na biso kulutu na biso leki na biso neve na biso gims makambo mais ba kolonga ete yaya komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to la kabo chaque fois pour la kosolo la kobeta masolo ya makambo zali koleka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala la lobaka yango chaque fois ya soki au koti eloko ya liboso au tiegem et puis au partager tout ça a besoin communauté oyo ekoma munene to koma munene alors et belé to ali kota la kasi to ali ko s'abonner na ndeni po ani niko bino bona tata Sedek vraiment Bido mona tata Pelende to s'abonner pour communauté oyo et comme bongo mu lai yambo to betelo li solo ya ndekonani Albert oyo ayibi chance ya famille na bango et ya bata mukili bana makambwa Nesa rabino ndeko na yo kokoma ndoki na yo mama na yo papa na yo la confiance n'exclut pas le contrôle li solo e out na point no e pesinga i passe ya kosakati Albert mais ya moto ko bakuna tikato solo la moi de makambo oyo modi bongo na sommaire ya tolobaki yango na émission lobi bokolo yenga e pa wapi ndeko na biso maître Gims aza harcelé à kosakati na ba décider par rapport ya ndenge aboya ki osala campagne wana ya ko vacciner batu ya ko betaka batu batonga elukeli makambo pona bango e batu wana basala ka soki ba proposer eloko oboyi fanda kimia kasi soki yo bandi polo obandi koloba ekendaka mabe mingi est-ce que mwana na biso Gims ndeko na biso leki na biso ya na biso asalaki mabe ndenge ya denosaki yango to asalaki malamu aboya ki na ye kozala donc à vivre la culpabilité wana soki bandeko bazo kufa na mboka na ye ezala ki kitoko mingi kasi tango dénoncer mabe koti ata bazali ko bomba po awa biso bimisa oya nkuku de ko bimisa ngo yaya bali ko harceler ko menacer sur tous les plans est-ce que to ebi yango to ali ko beta mbela pona ba kondiba yoka na lobaki yango déjà lobi ba chroniqueur, ba influenceur, koutou batu ya mboka mususu, ba influenceur ivoirien, camerounais, burkinabé, ba zoko lobela makambu oyo pona nini biso moko to kolobela yango tenenge nini. Yango wana radio Lokoé ezali kolobela ya lobaka makambu oyo batu wana ekomela bango ba yeba ke maître Gims azana ba famille, azana ba ndeko, azana ba pays, ndenge aboya ki wana azali mona ya vuluzi kimbangu bakolonga yete, azali mona ya kipavita bakolonga yete. Force à toi maître Gims yaya. Kasi maladi yango ata ekomi bango bakanti lokola eza extraordinaire ezali extraordinaire te maladi auto bela yango kala ngala bade ko luka ko maladi wana bande ko miseki ba kiss nango to bokoyoka ndeko yaya batu bazo traiter yango baza ebele ya kosakala te ko bitungisa mate na moni mwana bo so buke wana babimisi babino maladi wana bandie oui c'est vrai bobanga na binote maladi wana ba di bosote maladi wana biso to wana miketo bela maladi wana ezalaki bade ko benga ngo kolokoto siko ba changer ko kombo ba pesa ko siko kombo ina ngwana te yo na koma kolokoto ezalaka soza mwana muke ezalaka lokola baba on épidémie na Congo à l'époque mwana muke soki abeli rougeole le kintuntu no soki abeli kintuntu te akobela kolokoto ebi kintuntu rougeole kintuntu to benga ona na biso pona ba comprendre biso te est-ce que bokomi tout le monde a pas comprendre te ce que beli kintuntu yaki au moins na fièvre mais c'est comme jaune c'est raison ba moto yeba na bunoko no surtout wana to yeba maladie wana ce que beli ngote okobela bongo kolokoto ba na ko traiter yango ndenge dini yaya ngala yebi yango à l'époque yaya to ko mama ça ko expliquer ah mais eloko zo kamisa biso nini yaya
avant la solution. Maladie yango ezaka na mboka na biso. Oui, c'est vrai, tout le monde a dit moi quelques cas na bamboka mususu. Est-ce que bamboka la pe ezali ya solo to yokul pare kutu bazoko corrompre bandeko na biso. Batu mwindu bakanga bango ba photo. Ceux qui basali pe Photoshop, ceux qui nini ba publier tala maladie yango, tala maladie yango. Est-ce que bandeko oh basoko utiliser binoana. Bon on a dit exemple à mettre Guillaume Cité. Oh denosaki pour na mbongo. Basoko pesa ka ba $2000, ba 2000 euros. Pour la bonne dima maladie wana ke na beli yango bakangi photo ba dessiner bino maladie wana pamba. Na éviter bozali batu ba ajinini. Bozali batu ya mikolo to batu ya kala. Yaya, maladie wana to tretaka yango de janga na yebi yango à l'époque, maman a ko zo pondu azuka ka pondu oyo, ba tuti pondu, ba kamoli yango. Maya pondu wana ba pakoli wana pondu. Ba msuko ba ko sala ba tena mwa mbonga libende so ki 10 so ndi kuna kati wana ba koko. E sili nango, e ko sala ka 3 jours sili nango. C'est pas grave. Ba kolonga bisote. Oyo kuti ya ba kasi oyo etelemisa ki bokilo bimba a to longa ki yango. E bongo oyo Passi yako sakalate yaya et pesinga y passi. On ne sait pas où va le monde. Bon moni mama otote ko cha vidéo na lobi wa azoko loba na yebi kisiwana na français babenga ngo inter vidéo ya lobi na dimanche. Mama wana babengi ngai bapesinga bona bengi ye pour aleka aya ko expliquer à ma grande surprise mama na lo ballon ba pesi le côté ya so galeti fo pesa mbongo. Oh na mama mbongo bakopesa yo pona épidémie ye malade ezobo mabatu ezo entre parenthèses ezo tungisa mokili oyo yo yebi ndeko ko soigner yango ogole bango pamba te akamusinga ya kosakana te. Voilà comment est-ce que les Congolais tuent les Congolais. Maman oyo so c'est la personne na personne numéro na ye benga na rappelle le numéro na ye. Honte à toi maman. Honte à toi. Régir le bino na peut-être numéro là après ngata numéro là abo bengaye si il faut bon c'est dans la raison pour recadrer maman oh na kamwe ya kosakalate oh non vidéo na ngai tamboli partout ndé na lo malade wana et konso ngala jouer le côté maman olingaki ozwa nini est-ce que biso na netolo la télévision bo biso influencer tata c'est que la fandi bo na zoko lo pona malade wa pona ko sauver communauté na zui nini ata insengi na zui te maman yo yebi ndenge ya kosole maladi wana ozoko lobakera non na jelo ko bokote mama yaka ko leka na télévision o expliquer bato on a koleka te na jelo ngana ko bénéficier nini oh mama bato bazo kufa yo so lingo bénéficier donc veut dire yo ndo sa mama o azala Congo mama wana Congo yo mama o azala Congo oyo leka na vidéo wana na bato wana o baboki maladi wana boza bato moko so pour ndele ko le kira bato oyo bazo publier ba photo ya maladi wana ezali na okamusinga yo sakalate mama awo za pembe na pembe radio lokole okase ke lokole za yo moko do maladie akala to yebi yango déjà ba ko soigner yango avec toi ou sans toi ba ko soigner maladie wana d'ailleurs pour te montrer que ozali yo moko te tala maman musabi déjà a expliqué a pesina combo a pesina ba ndenga ko soigner ngala moko donc on ta toi maman o ya Congo na ngala pe numéro na aba de ko benga yo mais faut temporiser car mais ce qu'on benga dans privé to repérer le numéro maman o benga ye bo recadrer asa mala muti kadia mpemba allez la maman oyo ndenga pesi soin mais n'oubliez pas bandeko ba chroniqueur ba influenceur surtout moi 30 secondes attends ya ko ba mettre Gims force à toi maître Gims nous te souhaitons nous te portons dans notre cœur yona fa mobimba est-ce bokomi to kozongela yango to kofunga téléphone siko pour na ba peine mais to kana maman oyo ndenga pe solution pour na yenge papa Pelende nalingina meka ko expliquer pour natala ki ba émission où ça au quotidien qu'on a 3 heures de temps na le bibu pour la maladie wana ya bazolo so maladie de singe maladie wana za maladie ya kala bazako benga ngo maladie ya moto maladie akala ndenge ba maladie nio surtout ya monde entier bimaka na Congo bilo bo mo ngo normal maladie wana ba obenga ngo kolokoto maladie wana za maladie ya kolokoto maladie wana sila kana lemba kako lemba ba mama boke bo buki lemba
ba boaki na place lemba ata ba mbonga ba ya ba bibende wana abwaki okomona mama azako pakola ngomu azako lempa ba mai na ngwana so pakola mwana so pakola ya maladi babenga kango kolokoto maladi ya moto maladi wana ezali bandaka lisa maladi ya kala ya maladi ya kala bakotisi bozo mona ezo lekaka na bazo lekisaka bato o botala malade yango botala malade yango papa pelende bo veiller boko mona eza kaka toujours les mêmes bato mususu baza ko maki ba mindele baza ko maquiller bango baza ko maquiller bango ba salitala ba malade yango bazo dima mbongo ba maquiller bango po bazo ba video wana bazo ba photo ba tiango na ninyo na ba tiango na ba YouTube ba maladi wana ezali babenga yango kolokoto ya maladi ya kala po soko beli kituntu te okoya kobela maladi wana okobela kolokoto ezala bongo depuis nga nayebi nga na botama nayebi quand même na mkolo na mwana mukete na yebi po ngai na bela rojelte na bela kituntu te na bela maladi o bazali ko salisa ngango na mama na ngai moko na lemba komona mama na pokwa esalaka moto ebimiso neti bamai moko ya moto boy même kutu awawa moko eyalaka okomona okomi osotala nzoto boye olie eloko moko boye donc bazolia biloko eloko moko boye bazolia eloko wana elingi bango te donc soko olia eloko elingi yo te mosusu ebimisaka babuibui mosusu ebimisaka babiloko wana wana mpe fo betela ngo sete ba mama ba papa fo batala ka biloko nini o bango pe pona na kisasa baza kolia o bazotindela bango o ezouta ba Europe ba surtout ba Europe ba Asie wana nyonso tu o ba chinois bazoteka ba indien bazoteka poni ba maladi nyonso tu na Chine ezate na Inde ezate na Angola ezate na Congo Brazza malade yango ezate kaka na Congo na biso tofungola biso ko papa pelende tofungola biso vraiment na kokosa yo te tofungo ezali lemba soko olingi nasala pe audio na ndenge ya propre olekisa yango oyebisi ngai. Voilà, je crois maman a exhibition ezali nango extraordinaire. Alors pas de panique. Bandeko oyo ba beli maladi wana ba ben mokono wana ezala nango kwa grave. Maman kutabi lemba c'est quoi? Lemba lemba c'est bon mais ngana yebi bandeko ba pesa na ba kasa donc ba traitement eza légion ça bandenge belé boyo kina mama oyo alobaki mati ba kasa wana soki naim soki mo ndengo wana mais ngana yebi pra pondu kaka pondu oyo ya pondu bendele maya pondu we bisa mama to maya pondu oyo ozo pakolango. Alors soko pakoli ma pondu nengwana na pondu ba kwanzaka te. O pakoli yango mwana très bien oyebisie à sa chose. A kwanzate 3 jours, 4 jours au mona ekosila. Yango c'est na gravité. Voilà. To fungoli téléphone, to zo moi 2-3 personnes sur benga biso pour na au participer. Na maladie oyo au pèse de conseil ba besoin ba faire solution koza commentaire au lobby mwandambo au pèse biso solution oyo yebi nyonso to soluka moyen ka pona ko bikse bande ko na biso tozui ndeko moko na Johannesburg mbote na yo mama
Bonjour papa, bonsoir papa Fiston. Voilà, mbote na yo mama, bande ko na monde entier awa. Moi le bakoloba pour la maladie oyo etungisi biso balingi babamba biso yango ekobamba kotanga kombo nango te me madiko ba maladie ndolo bela yango. Est-ce que moi le bezali moi solution à traitement nango ezali et puis nandenge harcèlement ça pour moi na biso maître Gims. Le kabakolo bezali surtout pour la malade baso bamba biso ko bamba oyo papa Fiston. Tout d'abord toza bana na Nzambe. Toza na eloko ko banga te. To michaka kaka te biso ba poso mwindo to yebi eloko te toza na eloko te toza na connaissance ko sakana te. Okutu mundela ko kotele mate. Ozomona. Toza ba solution nango oyo Nzamba pesi mayele kasi na biso. To telemi toluka nzete ya ni mwana kaka ndenge balobi otuti yango otie yango na kantine otie yango na moi pendant 2 heures du temps alo sukoli ezape lisusu na nzete mususu onga na yebi na biso ba Kongo to bengaka ngo malulu malulu oyo ba West Africain baliaka lokola Bitalive malulu eza kisi munene otuti malulu wana otuti yango changu mungwa opakoli olali nango nengwana lobi na tongo zali soke kauki ozopakola kaka kosukola te soke eza na yo kosukola te lo kosukola ka munoko osukoli ba partie sensible kola te onga na yebi yango wana. Mais est-ce que maman boko apespe alobaki pe awa to nga pe na yebi tango zolaki bana mikie maladi wana bana yepe ko sala biso n'est-ce pas et zalaki soko beli kintuntunte okobela maladi wana ya kolokoto baba de ko tete biso pe na pondu ma po tuti pondu mai na ngwana ba pakolio pondu na mai ko soko kwanza te ovanda ngonde ngwanti e okauka. Oui, papa Fiston, ngana koli na bokoko. Ngana koli na bokoko, même kobota mananga eza vraiment eza miracle. Mais banzete wana neti pondu, kutu tango zolo ba pondu na nyana bakisa pondu. Mais lokolo lobi déjà pondu ya Congo oyo. Otuti yango, opakoli yango, nzoto eka okakusukola te. Osomona. Lobi kituto kokende. Et puis, il faut que tongo la paix, que tongo la siko, qui tout wana, les autres varicelle, variole, va bloquer les moines na zobinga. Toki otongo li mwana, malulu wana, pondu batongo la kate, mais malulu batongo la. Eko bimisa yango nyoso. Et bimisi yango, après nde siko bo attaquer yango siko bo pakoli ba pondu wana na malulu wana bo pakoli yango na mungwa s'il vous plaît faut ko cha mungwa somo. OK nde yango ngana ebikisi wana ngana ebi yango wana. Donc voilà, ndenge batu oyo balukele biso nga maladi oyo bazo ko harceler maître Gims baboya kié pour boya ko la campagne ya kotuba biso batongana surtout wana moi il va par rapport à moi message d'encouragement na maître Gims na famille Obimba to bangate to telema pona ye to soutenir ndeko na biso to soutenir parce qu'il a telemi dans le bon alingi problème ya ko zwa batonga te alingi te ba ko boma bana Afrique to telema pona ye en tout cas to soutenir ye oya ko vanda kimia en tout cas na ebite pona ngai na ko loba liloba oyo vraiment to banga te to telemela ye to soutenir ye to bondela pona ye et puis famille ne banga pete poto yebi ke biso bara papa Simo Kimbangu to banga eloko te ngeta oto yebi azali boso na biso atelemi pe boso na biso pa ko komisa biso ti place tozo kende asa na ko banga te to telemi tozo bonde apona ye. Ouais maman yo pe osona ka batu mo maladi ya bokoko e consort est-ce que o ko pesa numéro na yo peut-être ba de benga yo pona osona mo maladi mususu. Oui papa Fiston ngai na ota ekutu ko soigner mwana ya mutu mwana otanga kombote. Azaki na problème aliaka te mais soko tali mwana wana azaki pemene na kokende ya kokufa.
mwana baye na ye mpona basoin basala basoin nga nasalaka place wana natalemi nayebisi mama na ye ke mwana aza malade te so bokende na hôpital bawe soki mwana aza malade te ezaka likambo moko boke nde nabondeli nano mwana mpo namonaki yango spirituel mais ezalaki lomo spirituel nabondeli eza mpe mwana moko te na soigna bana ebele ya mike ana Johannesburg na soigna bango na soigna pe ba mikolo ebele ba msusu bazana ba hémorroïde o soinaka leti nini o soinaka nini ba mama le soinaka rapidement bon na maladie ya peau oyo azala problème ya maladie ya peau neti omoni neti quand tozo ba varicelle wana eza susu na ba maladie mususu neti ba mabanga oyo ebimaka na makolo ya mutu ozomona ezosala passe lokola libanga ese lokola libanga après moko ekomi rouge ou bien ezolonga poso lokola nini babenga yango nini lokola poso ya nyoka soki alie omoni abimisaka poso o wana hémorroïde eza susu asthme babiloko eze belé même ulcère nga moko na belaki ulcère na misoigne nga moko ok na uti kopesa docteur moko akotaki kaka boye nayeba ekute na mina servir ya lobi te nga kopesa ngelo kote pesa mai naza na ok daki kobimisaka bamboma mibale ya biloko nazaki nango nabengi ye nga na biyakwa zwa lia alie biloko wana mibale ameli mai na bakiseli yo mosusu alie ok katani ndenge azali kosala azokokolia te ekatani alobi ake na poto asali banini nyonso ezosimba te pesa biso numéro na yo rapidement numéro na ngai lokola naza na Afrique du Sud ezali plus 27 78 179 7608 komonanga mama nene bande sur numéro na yo plus 27 78 179 7608. Voilà, maman nene esa biso sikabu est-ce que okosoneka mutu fo alungwa poto to Congo en Afrique du Sud to na musika pe okoyi kosone bato na koyi pe kosone bango na musika eza na bato musu basenga nga kutu ba mélange ba bilo na bato yo bazana puissance ya nini ya omoni ya bana mibali ko donc osonaka pe bo pikile ki ba okundu banzoto na soignaka papa ouais ça radio lokole donc attends-toi na ba téléphone on ndenge zali wana partir à lobby donc après mission ka bodo ki charger téléphone pour appel yo kozwa na ebité kosuka ndenge nini donc atabo pikili ki kufa deza ekozonga malama bio papa ekozonga voilà merci beaucoup maman nene ça yo tali tolo mokie kaka mokie allez-y eza la musicien moko azali koyemba pa kata koyemba mais papa nazaki docteur vétérinaire aza mwana kisangani papa nazaki docteur vétérinaire mama na ngai asoigner papa wana biloko euti pa mama na ngai yango nazoyebisa oke na yebi biloko wana lukaki yango te meyela nga lokola vision somo asoigner papa wana est-ce que comment suya mbongo te opesa biso ba million yo senga mbongo te papa biloko bokoko lobaka to somba biloko po biloko ifoko ke kosomba yango ifoko tinda mezate ke ngana bomaka mutu pesa ngai non papa toza bato eloko nzamba la kisio il faut pesa mutu. Voilà, merci beaucoup maman nene, le message est passé. Merci beaucoup papa Fiston Nzamba Pambola. Merci pour la gentillesse na yo en tout cas. Merci na ebakite koko ya bangale lo Nzamba zo lokumo merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup bande ko to bango bezo na communauté bango tala muta ko soigner ya so area ngoyo. Yo ligo basengi biso che, basengi biso area ngoyo mama nene ya ko soigner ya ofele o. Okosomba ka bloka mike somo bakisi ba mungo me bokoko ndezali awa ya ofelia ya ozali na Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, surtout ba Afrique du Sud. Ya partout ba misala o salaka o ba bo pique-nique za kawa ko sakala area ngoyo benga mama nene aswani yo otelo bakite tolobi. Alors
tokozande comme sous na niveau ya avant to leka bango tokozande comme sous ya suka tokozande ko ya suka poto leka na autre chose. Comprenez que ezali maladie oyo etungisi biso yangonde tozo kolobela awa boye pona kosunga mwana biso maître Gims a en danger. Alors il faut to rendre hommage force parce que maître Gims a boya kinaye culpabilité éthique la para et to zinde comme on a de France Mama Kamita. Bonsoir maman. Bonsoir papa Fiston Pelende. Nazo mona ote hein. Na luka na YouTube natala en direct nazo mona ote. Yo so la sur la téléphone boy so kota YouTube kuna e waloke contre ta yo so la sur la téléphone man Rolanda direct. Maman moi intervention par rapport à ma maître Gims ta maladie o etungisi biso. Bon ngala loba boye na ndenge ya beaucoup tout na ndenge ya kukule lombe. D'abord biso ba congolais photos à la aussi na discrétion. C'est très important. Toye bakaete ba émission zo ça les très important les éducative pour ozoko informer biso ba peuple congolais toye ba ce qui se passe na kata pays na biso pe na monde entier pamba te mokili oyo ezali makambo ebele ikamwe tali mwana na biso ngana loba bo mwana ya junana na lobi yango bongo na kanti balandi na yo bazali ko soso la nini na nini na loba on comprend tokomi ingeta voilà mwana na biso mikolo mileka ki to loba ya une année d'abord passé alobaki Égypte ya kala ezalaka bamboka bakoko na biso bato bayindo mboka ya biso bakongolais c'est la réalité biso totangi histoire wana en plus alobi ya 4 Amerika tozalaka na lotiliki ososoli lotiliki ezalaka lotiliki wana banani basalaka yango ezalaka bakoko na biso po basalaka ba centrale électrique ba centrale nucléaire pour na kopesa lotiliki na mboka na biso ezalaka mais tango ya lobaka yango bato ya mboka oyo biso tozali ndeko nanga Fiston Pelende pe balandi ya émission na otofungola matoi na bokebi to yoka malamu pamba te biso bakongomani tokoma na trouble ya comportement tokoma na trouble ya compréhension mutazolo ba muta baloli yango akomisi yango be vraiment omoni tango alobaka bongo azwaka problème bato ya école oyo ndeko na yo azali batelemelaka ye ole kutu ba égyptien bangomo batelemela ye non batekolo batelemela ke za menteur patati patata bazali kolanda même na se anda kuna ebake bisaye soko continuer kolobake on va bengaka Ramsès en réalité comme on est Ramesu azaki moindo soko ozo continuer kolobaka azaki moto moindo dali koloba noir te to comprendre toko bomayo tika makambo wana pamba te bango bali biso te ba histoire wana te bazo linga te bandeko na ngai omoni Mikolo mileka ki lisusu kadi mpemba oya Microsoft wana bato bakumisaka l'homme le plus puissant de la planète oyebi nenga benga ki ye tokomi voilà bakutana ye lokola ayebani bato balingake mingi asala lokola promotion ya eloko wana oya mabe babeta bakongomani ebele omoni eloko wana ezali so bapesi bino d'abord yango mona biso bakongolais tokomana ba trouble aussi ya compréhension na comportement c'est-à-dire to comme loka ba tarder manto moko boy vraiment bozo ki pe na bilo kama mboka na bino te ba richesse na biso to ki para na biso ngo te to comme ba ka vanité de vanité parce que bango voilà kaka kobina na ko sambela ba église à lokuta oyo ka jamais pasteur lo ba ke Congo eza paradis aucun pasteur oya biso moko ba congolais ba lo bango te mais mindele bazana secret na bango ba yebi Congo eza la paradis. Mais pas passer na biso bakolobango jamais bapesaka ba prophétie ya mabe ya lokuta oleba ba mboko eza mboka nzambe eza mboka kitoko mboka malamu so toza mayele toza na conscience tokotonga mboka na biso kitoko tolinga mboka na biso tolingana totika komisa na mabe totika bakotia na ba poison tozo boma capital humain na biso tozo koma moke tokoma minoritaire na kata pays na biso bakoya ko remplacer biso parce que y a une politique des grands remplacements ba remplacer biso na banani na batuti ndeko na Fiston Pelende toza na drame na kata Congo toza na likama ya makasi papa Congo neza ka convoité depuis la nuit des temps mais biso moko toza koyeba te ba benga mwana na biso mwana ya juna ayebisa ya sala makamona mais ya boya kiango ayebi ke soki bandeko nanga ba Congo mani bazwe loko wana ekozala désastre bato ebele bakolala pongi ya libela bato ebele bakokweya ndeko nanga Fiston Pelende mona wana alobaki yango ouvertement mais ntango mwana wana alobi yango kaka les mêmes personnes les mêmes journalistes ya mboko na yebisi wana timba ndeko na ngai babandi kotelemela lisusu c'est un grand menteur patati
oh mais mutongo oya bengisa ki wana azali américain azape mutamboka na bino te aucun américain a critiqué moi na ya juna car batamboka ya ba mama kamito baza très dangereux politique na bango tol ba politique africaine na bango eza politique ya mabe ya mabe ya mabe ya mabe ya kosilisa biso na ba moyen nyonso ozomona na yango lelo mona na biso aza menacé mona ya juna baza kobenga ye kocha pression tokoboma yo na bato bolobaka les hommes les plus puissants de la planète baza ko tungisa mona nako mais biso ko ba Congo man ya boya ki yango pona biso tozala bien po tozelo ko wana te c'est comme ça ba Congo les photos lobela likambango to soutenir ye même ba konza mboka na biso faut pas défendre ye bec et ongle tala Lumumba ko fana l'âge à 34 ans pona Congo ba défendre Lumumba te bato ba défendre Lumumba kutu ba pa ya en Afrique pan-africain le monde na biso bat ko soutenir ya ba sala be mission ya bakasi eza ba paya ba africain ba bengaka ba pan-africain vraiment soki na Cameroun na Afrique Média bazo défendre ye okena ba Côte d'Ivoire na Afrique mobimba ba bivo ma merci na mono to ko tika te to soutenir ye nzambo ya solo nzambo ya ba africain pour mukimbango abatela mwana wana mais biso na Congo silence radio tout ça kana ba distraction kobina l'église à l'Okuta, l'église n'a connu comme ça, 8000. Vraiment. Mettons, vous avez une église matin, midi, soir. Vous avez un jeune, on a votre masala, on a un boité, papa, fiston Pélène. On a un contre l'église, contre le passé, qu'on a saté, on a un non. Naza na naibi kenzambaza, nzambe wana naibi na bakombo na yo africain. Mpungu tulendo, fumu wamba, fumu ne mwanda Congo. Congo mbumba. Naibi na bakombo wana to be lakini na bakombo ne originel authentique et non na bakombo ya lokuta bakombo colonisation non on comprend donc biso ba congolais il faut to lobaka monta mozo loba bato ba ba noir oyo ba ndombe oyo ba yindo oyo ba sibara mukina pongi bokono ba beteli biso wana et to lobate na moni pasteur musozo boto zo makila ma Yesu to be la Yesu c'est des bêtises n'importe quoi pour nini te na kati ya Congo ba laborantin na biso ba biologiste na biso ba kota na ba laboratoire oya biso moko d'abord d'ailleurs maladie yango pesa extraordinaire te to bela ngo tozaba na mike ba solution ba déjà to bela ngo déjà ba kolokoto ba kituto yebi ba sonera ngo do ba sali force à faire eza kitutu ndeko na ngai papa fiston ezali kitutu ba mélanger na oyo bimaki mikolo mileka ko tozaba kangelo na munokoko ososoli eza ba mélange à biloko wala pamba te bango bazala ba laboratoire na ba benga ngo ba P4 ozo comprendre baza eza quoi arme bactériologique pour le moyen ba sisi biso na bopete ba bangisa biso aussi donc momo na somo wana apoto ndima eloko nini chuba ososoli to comme maman cité to comme déjà au cité on a rechuté papa fiston Pelende vraiment na pesa bino merci yo na noko des choses na ba congolais conscient mususu lokwa ba chuka mboma boza mo ebele ba mama Congo c'est-à-dire bon continuer ko réveiller peuple na biso papa fiston bon continuer ko réveiller conscience ya peuple congolais mboka eza na likama ezali moment où biso to bannir distraction to bannir ba concert au moins mikolo milika qui ça fait 10 ans to ba Europa wa to kanga ki concert mais ba to ba ki concentré bana ba ke na ba grandes écoles ba sali ba grandes études ba sali école ingénieur au moins ba congolais ba tanga ba zebele na libanda ba loba te to bomba ka bango eza lokwa ba comment on dit ba réserviste na biso lobi lo biso to souveraineté na biso ba rozonga ba rotonga Congo na ba domaine tout ya compétence toza na ba architecte toza na ba ingénieur en électricité. D'accord? Bakosala ba makambo ya makasi na Congo to préserver bango, mais d'abord la souveraineté nationale et internationale. To récupérer yango comme ça bana na biso bakokita bakotonga mboka. To ça la justice ndeko na ngai. Ndebino molobaka bino ba chrétien que la justice élève une nation. Ozomona, il faut justice za na mboka. Mutasali mabe photo kenaka na tribunal to tika justice nzambe. Eza lokuta. Nzamba zali na boité mais na sena moyawa nzamba établissa batu lokola ba magistrat ba juge ndeko na ngafi soke na ba tribunaux ba cours et tribunaux o sola na ba juge na ba magistrat mais bazolo ba no makambo ozo mo lokola baza ba serviteur ya nzambe baza ba serviteur ya nzambe effectivement soki muta diffamé yo accusé à tort toke na tribunal quand toke na tribunal yo ke na musala di lundi au vendredi et ben na tribunal ba komo bengsa yo tu passes demain au tribunal à 8h
okomi embêté. Embêtement bandi. Oko futa dommage et intérêt. D'accord? Pour la souffrance, na mensonge, oyo infligé na batou, au moins na batou bakoma na ba limite. Mais les options na Congo tribunal les kufande konangai. Justice ezaka souté et on se mona ba dérive. Ba dérive ya kosakana te, mboka na biso komi bakulu na epai ba poison, ba empoisonneur, epai ceux qui bato ba boka na ba maladie ya mbasu, epai bangungi, maïs. Tout ça c'est grave ndeko nangai. C'est très grave. Merci beaucoup maman. Maintenant, on est tous à la conscience, tout est à aventure. Tout est à distraction, ma musique, il y a pas passé, à pambala. Merci beaucoup. Merci de to soutenir moi na biso moi na junana. To loba likamuna yeto beta sete, to beta sete, to loba, to redire. Ba mate moi na wana aboya ki tram. Ngana yepso papa pona chute na solana médecin ya mundele. To kendaki consultation. Avant période yo ya ba Covid wana. To komi kuna mutazaki liboso na biso bibi biso to koti. Maintenant gentil en dingue, madame prenez place, patati patata. Vous êtes de quel pays? Na komo lo banae. Aïe singai bon. Un instant j'arrive. À côté d'un bureau moussous. À un ordinateur, papa. Les alliés comme Makassi, hein. À fond l'ordinateur naïe. Alexinga Moutona Kadian Pembo et Microsoft. Alexinga ba premier ministre britannique. Bato ya mabe wana basa mabe na sena mouille. Bazaeka bato pembe na bato pembe. Mais bato ba indo mi balé bazalaki na réunion wana. Kagame ya Rwanda. Na président Oyazaki na Sénégal Warawana ba benga Makisa. Lo comprendre hein? Nakati ya bato loposo pembe ba indo ba kika mi parler ba président wana. Alobi madame, vous voyez ces deux mecs là, bango mutu baza ko piloter plan. Ya ko tiamba ngwele, il faut 300 millions papa. Ya bato ba indo ba la ponge ya libelanga bi mais ce n'est pas possible. Mais tous ces gens là que vous me montrez là, ils sont déjà riches et leur pays, ce sont des beaux pays, des pays développés. Qu'est-ce qu'ils en veulent encore ces gens là? Avant nini ate mutuna se munganga ya pembe bakolo mboko biso tozali alobi nanga ezali molili na mwinda ezo bunda abi madame kozo eloko wana te oyoki yanga alobi oui merci. Voilà, merci beaucoup maman, le message est passé. Le message est passé. Congo ya vulu zugimbangu donc ya ki pa vita bakolo nga biso te. Merci beaucoup maman. Bakisi ezali ebele bakisi bandoko na biso. Maman na biso mwasa Alexis bino kisi ba Congo mani kisi wana botuti yango lokola pondu boti yango ezui moi pendant 1 heure du temps ou 2 heures parce que moi eza la représentation cosmique ya Nzambe. Moi epesa biso ba mélanine epesa biso ba énergie cosmique. So ezui moi pendant 1 heure ou 2 oke ko sokola na tongo na pokwa pendant 3 jours eloko ne ko sa nini e ko sila. Voilà. Maele mususu papa pona sukisa o ba koko na so ba lakisa biso kala soki mona zali na malai bokono wana kitutu wana bazali ko zwa te omoni te kako to melaka te o ya rouge wana hein otokisi yango bozi pompe moko bozi botongoli mwana moi pompe ka ya moke hein bosala ngo peto ezaki na ba 3 jours omona o ezaki na kati nyo social nini ekufi parce que ezali banda ezape na kati ezali kitutu congolais na muka na pongi. Voilà, merci beaucoup, je crois les messages est passé, la régie me fait signe. Merci beaucoup maman Camille pour l'intervention à yo hein. Voilà. Autre chose à présent. Yaya, tu es habité le bango na monoko nini makambu kaka oyo ya ba maladie oyo ko pesa bilinga est-ce que na Congo tolo banini médecine na biso et comme na sous-développement to zanginde ba matériaux oyo ya kosala la musala lokola na bamboka lokola ba Afrika du Sulu awa ba malade lokola ba appendicite konso ba opérer yango souté ba ko ba tsoka eloko bongo ezikisa ngo ndenge esili est-ce que na Congo ba continuer coopérer tala kunteki tala kumamba ngam na robi yango te to e awa te pona ko bebisa réputation ya hôpital so clinique songolo pakalate kasi ya ko dénoncer kaka oyo sika mabe ezali to e bi yango karana papa asala ki nzembu ya mama yemo likolo ya nzembu ya karmapa yango wana batonga siko hôpital général oyo ko kitoko e komi moi na miso ya bato moi esengo kanga ba photo wana lokola pe honorable oyo pourquoi il témoigner comment est-ce que abiki alinga ki akufa na klingalema pona nini habité manque ya diagnostic ya malamu est-ce que docteur ba incompétent je ne crois pas peut-être pareil médecin ba benga médecin ko traiter médecin tout la musia zaza heureusement asala ki na moi katuku bianza
akei na mukili en poto akoki se faire soigner diagnostic o apesa ki ndengo wana o akei na poto yango wana te soki ba opéra kai soki du clinique ngaliema diagnostic ya lokuta esimbite e bongo ba clinique pambala aza ye moko te o ngape na yebi Yandi Mosi artiste comédien na koloba yango pona j'étais là na yebi makambo ya Yandi Mosi est-ce que vous commis d'ailleurs Yandi Mosi que je salue en passant Yandi Mosi n'est pas mort aza vivant et pas au fa lelo te azali na ye Yandi Mosi pour opération na yona basala ki diagnostic na hôpital mo songo na Kinshasa o asana hernie di susu o nini boye oh heureusement azaka na fiche na fille ici ya traitement Yandi Mosi aya awa boye batali ke eloko wana ezate lokuta ezate hernie ezate eloko moko ezate donc to ke bana ba diagnostic auto esa na Congo ba musu ba kufa ndenge wana ba diagnostic ya lokuta pasi la ndenge honorable on expliquer ndenge nga kufa bongo na clinique Ngalema mais heureusement sauf qui suivait bana kisasa mbote na bino na yambi moto monene ya Congo RDC honorable Lungwana oyo bana ba Congo balingaka mingi ba kino balingaka mingi honorable azaki malade ayoka kinzoto mala mote akena hôpital au biso to yebi clinique Ngalema akoma na clinique Ngalema ba yebisi ke ozana na ba rein ozana appendicite alors likambeleki kuna moto engaka sala intervention docteur ango akimaki alors yemoko honorable Lungwana auto rateliwa na clinique Ngalema yemoko akwebisa bino likambo automona pour président Félix Sekedi Ayeba ministre de la santé ministre de la justice gouverneur ville accès Ayeba oizo le kana clinique Ngalema honorable Lungwana mbote na yo mbote mingi merci okwebisa bana Congo bazolanda yo makambo moni na clinique Ngalema na auto le ka période moko difficile parce que na qui passe dans les boumou na butu na kei na hôpital Ngalema pour bazongai en charge kuna clinique Ngalema na clinique Ngalema basalinga ba examen nyos na ba examen so malabi ke naza na problème ya appendicite na barin il fallait pas opérer ngai malheureusement mutako opérer ngai au moment faut pas que na opérer ngai docteur Abungi babenga na téléphone alobi azoya babengi lisusu akangi téléphone na lobi soki na tikali boye awa na ya kokufa na ke directement na poto na komi na hôpital Saint-Luc basali examen balobi na ngai non seulement que appendice na ngai eza bien bare na ngai eza très bien donc balinga balongola ngai yango pour rien mais danger na ngai na courir c'est que nazalaki na infection moko makasi na vésicule biliaire donc ce que bango ba opérer ki ngai le temps na zela na sala o ba benga septicémie donc na za problème moko ya makasi elinga me mangana liwa mais entre temps on découvre que échographie wana esalaka te échographie wana emoni eloko eza bien yango le bien o mabe mais en plus de ça oyo eza na problème bango bamoni yango te na hôpital pa nga nazalaki basali ba recherche balobi ke échographie wana esalaka te alors ozo imaginer faux diagnostic wana bango bolongolanga barein po bopesa yango na motu mosusu c'est tellement grave makambo toleka na Ngalema. En plus de ça hôpital lokola Ngalema eza hôpital oyo ya l'état oyo ya monene toza nango awa na Gombe ozo imaginer olali na urgence oza na plus de ngungi ke libanda bangungi oyo ya minene oyo ngungi basuki basangani bakotombola bebe bake na ye okoko imaginer te ke hôpital monene ndenge wana toilette eza salité okoko imaginer te koza na urgence oza na place ya okende ya propreté pour la toilette c'est très grave et puis faut tala négligence oyo ezali na Ngalema c'est très grave donc il fallait absolument to dénoncer yango parce que ministre il y a santé il faut avoir ba disposition
okova na bureau kaka te faut kendeke pe na ba hôpitaux surtout oyo ya l'état otala ndenge bato bazosala mosala okomona keza kokamwa kozela te ke yoloba te ke nakoya mokolo yaka à l'improviste okomona ndenge bazoboma bakongolais. Honorable Lungwana na ba docteur wana bosuki ndenge bokena bango na justice bien otiki bango. Non, écoute, nakotika bango boyete makambo eza na maboko ya l'état baona ti bazala condamné. Merci, merci Honorable Lungwana pour le Cambolobi et comme la président Félix Sekedi, ministre de la Santé, ministre de la Justice, pour Banderobe, Bazo Koufa, na Makamba Boy. Merci Honorable Lungwana. Merci beaucoup. Merci. Yaya nana yesa kiyo ke soko sali président ko binate yaya degré président ya Gabo azo kata loketo ya Josara nyoka longo akosa Weranson akosa Jibem Piana akosa Fali akosa Fere Guta akosa yaya Makino wapi président bien tenu bien zakomba abandi ko kata dance et bongo siko yo président ko kata dance bino ba mbolombolo ba premier ministre ba ministre botikala bango tu ba kota na bien tenu degré ba ko kata dance le ko la kaka police na biso na bina vimba to condamner la police wala pa matala ko président nga ko kata makino awa landa awa na Kinshasa pe na Congo mobimba toyebaka ke soki olingi omona loketo na concert yeba ke kende kaka concert ya Zaiko langa kolomboka to quartier la terre ou soit groupe G7 ya Fere Gola omona loketo noko nzoka zwa sikoyo awa président gabonais Oligi Nguema yeyo akoti awa na piste tango groupe ya bakongole moko ba evoloka awa na Gabon bazo beta ndule na cérémonie oyo akokate akanga mutema alobi tete ngape na za mutu noko tala ndenge sikoyo ye moko tango akoti na podium awa asenga mbala moko na drummer na bango Papi Kakol na bango kotokuna passage allez toke bien tenu militaire mezo luketu tala engaye oyo ata buron pela onga Fere Gola à côté le matin président gabonais Oligi Nguema aza mystique noko loketu ya boye tokanisa yike ya Josar nde aleki nzoka kosa zo yango siko bien. Soki ya boye ezalaki fachi beton mun kontombolo alobia sepelisa mo luketu batu ya mitema mabe balingaki baloba mokonzabi na kate akoyi kokata makinu boyete heureusement oya biso fachi beton mokonza mboka lokola za vrai chrétien ya binelaka kaka nzambe tala neti awa Mama Denise Nyakeru Tshisekedi na fachi beton ndenge bazokata luketu awa na église Philadelphie epai wapi babondelaka nkolo mikolo nyonso omoni bato lobela soki ezalaki fachi beton moto akati luketu boy elingaki ezala mokonzi abinaka bongo te bongo yende koba d'ailleurs soki otali makomi na nzambe okomona ke ata na bible roi David kutu abinela nkolo comme pas possible. Ya tu kupa tena osika bo lisolo ya ndeko Albert lisolo oyo sabi na Pointe Noire banda ya Pointe Noire bandeko ya Pointe Noire Congo Brazzaville mbote na bino ba masolo ekoti mikolo ya Pointe Noire Lise Maimona mbote na yo depuis Pointe Noire olali na masolo oyo kanate bandeko ya Pointe Noire bandeko Angola botinda masolo bato ya France bandeko ya France bolali na masolo botinda te bandeko kin bolali tinda masolo te ndeko Albert azalaki na famille bazalaki 7 personnes famille moko modeste bayana wa mbongo te na mpia kasiko Albert ya bana côté kana wenze moko songolo na Pointe Noire Rwanda Chayer ateka ba papier mouchoir ateka donc bébé atandaka ba papier mouchoir ba bloka mikemi ba accessoire Rwanda ba kimbiolongo ba nani ba kita ba bloka mikemi ya teka ngo
bato nyonso bayebaki ye wana Albert. Allez aux grandes surprises et wumeli wana oh Albert afungoli magasin. Kaka na wento wana afungoli magasin ya munene. Magasin oyo Albert afungoli ye moko aoteka kuna te. Ate ba travailler ba oteka na magasin wana. Pendant cet Albert atikali kaka chayer. Mais comment moto yo afungoli magasin ya zaka chayer ndeni? Qu'est-ce qui ne va pas? Et koleka 3 mois après Albert afungoli magasin mususu. Oh, atikali kaka chayer. Et ya la namba moi. Ozana famille na bino mutu moko ya salaka oli sur la famille yem tapesa ka batu mbongo ya kota ya ko yoka to beta ka basolo o pona ko nuire batute pona ko sunga kaka po ezali émission ya éveil ya conscience est-ce que komi c'est que bien c'est là nga ba j'aime partager ya 3 mois plus tard Albert a sa 3e magasin à Gaïa. Cette fois là Albert siko atik aux achayers azoteka soute akomika kokote le magasin na yewana magasin fulami akosakanate Albert asombi terrain atomi ndako liboso ya mibale 3e ndako Albert atongi o babenga o lopango ya famille Albert atonga lopango ya famille bazaka kofutela azwa ba parents na ye bandeko na ye o azaki sika ovanda aya ovanda wana lopango azaki munene akosakata to denda comme nenda kata lopango wana bandeko ne bayaka wana o basanga bandako omona ndeko na mwasi azaki na libala kuna libala kufi azonga lupango wa famille to mususu pe abotaka na lupango wa famille wana siko bala ina mwana bango ya mwasi ya suka azaki na 17 ans que 18 ans passe moins de 20 ans asambelaka mingi ya soki mwana osambela mingi tika kai la pusaka ya sambelaka lengelaka mwana mwana atanga sambela nzoka mwana wana na église na bango tanga sambela pona famille pas évidemment so que na église ba sambela pona famille n'est-ce pas ndenge ya sambela pona famille wana prophétie to pe message ebima que non au monde grand frère na bino wana Albert mbongo na ya salaka eza normalité Albert za kimpiaka akenda ke pa ya marabu apesa makambu azwa makambu o Albert apesa nde étoile chance ya ba membre nyonso ya famille ya tayo moko na esaka o mama na kokoma ndoki na yo papa na kokoma ndoki na yo ndeko na kokoma ndoki na yo azwa ba chance ya famille na balosa kangango atango na mutu na ye yango atonga bloko nyonso tu wana eza nde boye donc yé déjà moi dans tsuka wana na ya na bango Albert e bana osimbate yé lupango na bango famille akenda akula tia tira na lupango na bango mbongo ya na bango Albert azwa kango te ya o ya na bisa na mbongo so la kepa ya ebine afaro kepa ya pesi mbongo otabe ya pesi aboya rate ya ngala mbali na ngai kutu simbate leki na ngai ya ka lupango famille za wana porte mo za biso locataire kota wana ya yo sana libota olingi na famille na bino kaka yo moko za karaba mbongo ata yo moko ya okososona te o to beta lesoze ya Albert mo ya yo comment la famille na bino kaka ya na bino za likundi ya famille moko apesa ka mbongo non balobaka nini na pesa bino exemple belete so que za boy yo ka liboko moko te simba muninga c'est lui qui élève la main de l'autre s'élève lui-même. Par exemple, au moins le bon on a simbi en boy. So la simbi en boy. Na matisi ya combien? Mi balé non. O matisi muninga po yope o mata. Ko linga to yo moko. Linga famille sobo obi ki toko ezalaka et sengo ezalaka famille nyonso tout bozala ba moyen katuku bien ta oui c'est vrai na kati ya famille moko ko ta l'équipe nyonso na mbongo mais bino poza bien surtout qui toko so bino poza bien pour ceux qui oya zangi oya ko compléter est-ce que combien ya ko sala effort te oza libanda mboka libanda yo obengi mo leki aye mo ya ye bosala mo ebe na bikila boto bo bunda ensemble que yo linga osala kaka yo moko ya commerce ya na bino za mbongo bino za mbongo te il faut rappeler ça bino akopio pe obali commerce okoi est-ce que komi c'est que bien tant
tangu batimbisi Cadet na bango ndengo wana Cadet ya bisi bayana bango surtout bon monde ga wana mbongo ya Albert ezalaka ya kisa sala ka betoile na bino nga kuta na kati te pour la mbongo na na ndima lokuta boye biso comme na mbongo na famille entre parenthèses ata ale mutu Alexis mutu boye olobata olobanene oloba ozosu mbongo te mais olobata pire soutien et ça va bon côté mutana mon la famille sur aller mutu olobata fani nie bazo bangai surtout ozosu mbongo te ça ndengwa banga kaité au fil du temps famille non c'est moi pas contre la raison c'est quoi ça ya musupe aki hotel ça ndenge na ye ya wala kele panganga oh non oui il y a la bino ça na betoile na bino on mona la vie na bino bo e simba c'est vrai par contre mi balé leki nanga yaka olobaki ya solo ngapla na hotel ça ndenge na moni ki ça va yaka trouver l'église na biso bango nyonso 6 ba 7 moins Albert 6 ba kesi ko l'église wala esika mona ntuka me bango et fata prière nzamba ta pasteur à l'obéli bango vérité c'est vrai et ça bon tout ça mais la pandémie il y a délivrance ezali là je salue le pasteur push à pomme couple push à pomme na États-Unis d'Amérique et pas ouais pas qui otonga etonga ya nzambe na États-Unis d'Amérique tout kutana mloka la mingi te y a pas de souci apôtre push mbote na yo bon séjour aux États-Unis yo na mama push ensemble pray until something happen. Pray. Ba chaîne wane katana. Ceux qui va savoir na mulangier, ceux qui wapie, et katana nyoso tout wana ba libérer bango. Et puis passer essayer pour la ceux qui va libérer bino, boko mona de marabe salama. Ceux qui bozongi et que ndekora pesi bino mbongo, bozwate. Albert a pesi no mbongo, bozwate. Oyo to fala le panga famille wana abima. Ya ba signé ba bima le pango wa famille ba zonga le pango kala oya papa na bango ba bima ba libéra Albert ata bengi ba ndeko na ba zambongo un tololo ba na okendete 3 mois ya pamba Albert business ba dokende down et ba dokufa ateki magasin liboso deuxième ateki deuxième magasin ateki deuxième magasin Albert ezo simbati Albert kawo atereka na ndako ya fanda kawana yimoko na mwasi na ye na bana ba yebisi noko abenga réunion de famille Albert tozoko tuna yote eza ya solo toza ya lokuta to yebi ke yo ozwaki chance bandeko na yo okena nango pa nganga yango osalelaka yango osalaki bongo pona nini noka lobi osala ndenge nini a expliquer ti Albert a avoué oui mpia que le cas qui makasi na lenga gina sauver famille na biso na mbongo famille pauvre console akena yukuna condition ba pesa kinga yango wana ngana renyaka kaka mena sunga rapé famille et comme kodia to nini et comme kodia batuni est-ce que yo to na beso sunga biso ndengo wana ote bon ça va tellement va libérer no karobino to sana le kamaro bana yote to ko ba be to sali mwana biso mais sali wana nzamba ko futa yo to longolo na famille te mais mbongo na yo makamna yo salaka yango yo moko tika biso à l'écart bakabwani na Albert business na ye ezo simba lisusuté et comme ka ndengo wala est-ce que Albert akozonga lisusu na wende chayer tala kunteki tala kumamba famille wana mutambo to badi ko débrouiller siko na ndenge na yembo a commerce mike ezo osimba mais bazo bunda kaka muta pesi li solo ya na bango yemoko pa fiston beta li solo oyo pona famille na biso mais kotanga ba kombote lo bakaka Albert boye bien ngo biso beta li solo kaka ndeba siso to beta tala li solo Albert yango to beteli tala sur la famille na bino ozaki solo Albert tala sur la famille na bino bozana yaya tonde kutonani yasala kaka ye bosenga yaka mbongo tala kunteki tala kumamba est-ce que komi c'est que bien voilà yo mto tala biso yaya soko sala solo ko pesa benga biso pesa lisolo na yo soko bengi biso osu biso te komi tungusama te tikila biso odio lisolo na yo to ko bete yango kaka ndengo ni to bete yango soko to tanga kombo to ko tanga kombo soki po boyi to tanga kombo te to ko tanga kombo te allez portez-vous bien santé de faire à tous chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo